Bote, Nabino Baebozuli Bakoua Kolanda, magazine ya Bosolo na politique officielle, Oekumba Makana, Mwana Mboka Israël Mutombo, Papa Sango, Ezalinga Ordi Mobala, derrière la caméra, Ezali Roublin Bamba, Tokiti Awa. Na niveau ya commune ya Kalamu, plus précisément, na quartier Kimbangu, sur l'avenue 12e rue, Toyoka Kisango, Binope Baeboyo Karasango, Boyoka Kisango qui est jeune, Moko Kombo exaucé Tazi, Akufaki. Ba circonstance ni ne salaki ki exaucé Tazi Akufa, Ngana Bino. Tokoyoka yango et pas ba témoin oyo bazalaki wana ba témoin qui leur ne ba benga ba en français ba komeka un peu ko relater biso les faits et les gars qui ndengeni parce que jusque là bazolo bana biso policier oyo atiraki ya bout portant serait porté disparu to éviter to komeka ba komeka un peu ko expliquer biso en tout cas natiki bino na maboko ya Roublin Bamba Alex Bino ba image pe bokoyoka ba témoignage ya batu nyonso biso to kokutana bango o ba kolobela par rapport ya meurtre ya exaucé Tazi. Tozali awande na rappelé Bino, dès nazo rappelé Bino pardon, na commune ya Kalamu quartier Kimbangu. Ndeboye to koti na lupango esika, bokomona bien, Roublin Bamba la Bino na ba image, toza na résidence ya ba exaucé Tazi, to ya wana compte ya Bosolo na politique. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour. To moni yo ko sister famille, za moment ya pasi, za moment moko likambusi komi. En tant que oza vraiment lokola tata ya libota na niveau ya commune ya Kalamu. Et puis, à niveau de quartier, Kimbangu est assister les bottes. Les Lobano et Zanini par rapport à Makambo et Komaki. Non, je crois bien, Toye Aura, vous allez me faire accompagner le chef de quartier à Kimbangu 1, le coordonnateur de Africain, le chef de quartier de la ville à Kinshasa, Sengo. Toye, pour le Kambu, il y a passé, il y a Mawa. Et puis, il y a un quartier. Oh, ils ont ma belle là, de tout. Il y a un 5e rue. Awa, il y a un salement à 12e rue. Donc, avant-hier, tant que les salama qui j'étais là, il y a qui naissait en boula. Là où il y a qui cours de formation. Il y a un coup de fil, il y a honorable Lébé. Alors, il y a un non, un bango pour sécuriser parce que Vini qui est en danger, pas de menacer, mais on ne savait pas nous menacer un problème à insister. Et j'étais rapidement obligé de un commissariat à Kalamu pour dépêcher les éléments. Et rapidement, j'ai aussi appelé le général Kassongo pour protéger l'honorable. Et dès qu'il y a un peu de commis, de protéger qui, et donc il faut protéger, et Makele n'a boutou comme il faisait nuit, je sais qu'il y a un kimia. On a robot qui a troublé l'ordre public. L'ordre public, tu sais qu'il y a un kimia, et tu vas à l'hôpital. Parce que tu vois qu'il rapport à l'hôpital. Ok. Tu sais qu'il y a un kimia. Alors, kimia puis kotaki, depuis mon colonne à Tilelo, n'andenge pe rapport qui a petit nabiso exaucé. Atiki biso na mort où tout le monde a aimé circonstances nini alors les lobbies de système à couvrir na biso lobby alors nous moni lelo en tant que bourgmestre on a fait un coma na yeba mais toutefois je déjà fait mon rapport téléphonique auprès du gouverneur auprès du ministre de l'intérieur et puis auprès du président de l'assemblée provinciale de la ville à Kinshasa. Mais en tant que Ozali, c'est ça que procureur Namoko, et il y a le moins qui est procureur pour la. Mais en tant que papa, nakata niveau mabele, donc comment expliquer tes babaza kolanda les circonstances ni exaucé à Koufeli. Bon, circonstances où exaucé à Koufeli, je crois que je n'étais pas là. Mais l'information à bateau bazala qui n'a exaucé sur place. Il y a des personnes qui disent que exaucé n'a jamais été moi dans Koulouna. Parce que Nazali na liste nous surtout. Yabana Koulouna en tout cas, il y a Kalamu. Il y a Kalamu. D'ailleurs, nous sommes tous solo là. Nous sommes avant-hier. Tote, banani. Ok, il y a un c'est moi, je veux aussi dans base de camion. Il peut qu'il y ait l'aéroport. Donc, Kotaba Koulouna, Tobundaka. Mais je n'ai jamais entendu le nom d'exaucé dans la liste de Yabana Koulouna. Dans aucun côté, bon, je ne les connais pas aussi non plus physiquement comme ça. Parce que mais dans la circonstance, c'est qu'il y a des beta. Balobi que bana bande ko beta balé. Bana bande sala ba beta balé, bana mikie ba beta balé sous la pluie. Et tout ça utaki matongé. Autre ko beta place station naé na matongé. Ba er bazo zonga
nde bayokuta na likama wana ke honorable tanga zozonga parce que honorable tanga zozonga honorable tanga monaki bana peut-être l'intention na kaseki bana baosa kuluna bon version aujourd'hui yango wana jusqu'à preuve du contraire tozoyoka mais nous sommes dans un état de droit tokotika kaka justice c'est la musala nango et koyeba kobake qu'est-ce qui s'était passé et puis bato balaki sur place. Ce sont eux qui vont nous. Combo ya élément wana wa commettre forfait wana boza pe na combo na été. Azali élément ya commissariat na tout kala moi. Non. Il y a UPHP. Azali élément ya UPHP. Mais comme azali commis na sécurité na ye, donc c'est-à-dire ayeba di na ye kaka. Ayeba na ye. Et puis na sûr que bato côté mingi baby combo na ye hein. Parce que mais ayeba na ye azali élément ya UPHP. Ça c'est honorable, la mana élément non identifié. OK. Est-ce que famille lelo bako ko lobake o apporter bango main forte na kata makambo e komi? Mais na sala ka kutu pona batu mususu kutu kaka ya ndemana. Bosko ya ba circonstances abato ça te pourquoi? Moi na nga quartier papa na zaviena, koko na zaviena nga, papa Dieu. Ce sont mes vieux, vieux banga va même là comme un bourgmestre. Bon banga ne bête comme un jour bourgmestre. Bon vieux nanga, il n'a pas de fin Georges Koufa. Vieux nanga. Donc nous allons apporter quelque chose, nous allons faire que tout s'est passé, la kimia est passé malam et surtout nous avons profité de la caméra à Bossolo politique. Pour na kosenga na ba mativiste. Parce que comme on dirait donc moi mativiste na moment où famille avec gestion va toucher on va na choc on a besoin muto kwa compatir na malheur aye na ndenge moko bien compassion aleli na biso azogi on a besoin mativiste on a besoin que on a za tel na kosanga na za tel pas sûr ko ba kinga na tel parce que toi na c'est un choc to kutala ba matanga ndenge wana belé na Kinshasa mais tant que bakunda ke bembe etika likambo famille atika na charge na iye moko bato so baki akenga ibo bakendaka basala ke lo moko te. OK. Oya na besoin ko ya ndingi boye to ko compatir presse vous êtes la bienvenue presse boya parce qu'on a besoin d'information o pe ayo ki a besoin ko ya famille ali awa to le exaucer na kimia mais totika justice et sala musala na yango to influencer te influencer justice te toute justice la musala na yango exaucer botami na famille ba riche te abotami na famille ba pauvreté abotami famille à classe moyenne donc o azana moi lisungi o azana besoin boy to ana besoin nango ba to kunda exaucer tout ça matanga mais on n'a pas besoin à mutoyer à lobby à gangi pour exciter les gens à inciter batou bomoni boy non et puis na sengi na population à Kimbangu bah c'est deux passés et ça choque mais toki ko rendre justice population ko rendre justice totika na ba instance compétente et ça la musala na chose que je pouvais dire yango wana donc pour le moment de pointer à ma condolence dans la famille et au nom ya commune à Kala moi consort et à mon tour je ferai mon rapport et je crois au mon niveau bino bien qui mes annonces. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Nga bourgmestre akala muyo, je sais qu'adi manga yo. Garde nanga yo wala. Dinana ba garde mususu. Parce que na beaucoup de fil belé na tongo na ba famille. Babi yo mtosali makam. Babi garde corps nanga mutabomi. Bon. Na souhaitaka le kodinga yekomela ngai. Na souhaitaka ngote. Na linga ngo pété. Et nga mona nzambe otika jamais okoma. Et nzambe so elikaboni ngo okoma. Vraiment nzamba longolango même le on a prière on appelle ça soit offrande d'action de grâce pour na écomaté. D'accord. Donc ngaité ngaji seka di mayeyo na eko compatir na malheur de frapper famille na biso ya ba exaucer. Donc ya lingaité. D'accord. Merci beaucoup monsieur le bourgmestre. Merci, OK, d'accord. Ndingo yoko la famille na moment où il y a passé oyaki kota la bango en tout cas ezali kabo passe ici komi mais ndenge to lobara toute chose concourt au bien de ceux qui aiment bien debout surtout ko sapé tant ko luka to solana ba famille et puis na moko ya ba mi a exaucer o ba biso azala qui présent tant likama ekomaki akomeka ko expliquer biso papa mbote na yo to ko liboso awa ya ndako ya ba exaucer ko yebisa biso na kata famille o exaucer tazi ya botami ozanani bon ngai nazali
cousin à maman donc maman n'a pas de grande sœur propre. Je sais que bien oncle azalaki te na musika babenga à partir ya 20h ke ya kotala na ndaku makambo ekomi bon comme aza so na quartier te na dépêchaki tokomi sur place to akuta mwana abetaki masasi donc ça fait mal bango bazalaka peut-être tout près na bango tout le temps de bakoyebisa biso barelate na bapeti wana baza ami oyo exaucé toyoki sango badi ami exaucé nde moto azobeta lisolo yango bakoya on est bazali na vécu bazali vivre likambo yango camarade zala motema makasi baza nde sous choc oui tezo comprendre faut zala camarade yaka zala makasi zala mobali zala makasi bike ezosala pasi mais ozala makasi kokoyebisa biso likambo yango ekomaki nanu ndenge nini ti ekomi exaucé tozanga exaucé lelo mercredi. Donc, vous avez pu bien à Masalam, tu as bien la télé routée. Tu fais des pays, des PCP, tout ça, tu fais des massanos. Tu vis tout l'ambitieux, tout l'ambitieux, le BLP. Tu sais, des pays aussi, pas être lié à l'eau routée. Tu zones d'indaku, tu fais des matchs, des matchs, tu sais, mercredi. Tu as tout à la team match. Tu sais, tu n'as bimi, tu as bien play. On a perdu ce match, on a vu on a pas pour bien play. Parce qu'il y a un camarade je suis. Yo. On a David. L'équipe n'a pas pu play. On a perdu un match spécial. Non, le qui fait ça, on a habité na bima qui bien aussi puis na zonga non, là c'est changé. Bimi bien na télé aussi ça tu vois date comme 17h. Les zones qui peut aller. Ko bima no bima. Donc la communiste na coin. Na qui moment coup de balle. Wanga zetu pour wanga bazaki ne qui kama ça c'est bête. Télémino na ko banga mais tellement vu que na kuma da awa habité na kuma po mingi na journée na likisa nka habité na kuma fallait na zwa ilo mo pa masanga mo ba na kuma kaka na kuma kana kuma oui je suis habité masasi pa zoka da masanga na bali ba betaki amiki mila da na hôpital yimo kuna propre fort ni mo kwatelema na makasi kaya mwa mobali tina hôpital tukomia na père tukuti zosalaliana batuni so ezoseni na bia pasi kaka ozipi basimbiana tukina deuxième hôpital bani basimbi batal kama sasi ote biso tutrita bakama sasi te effort ka tutelemi wana baparents kuno bayana ti biso mo bino moko kaka bino moko ba camarade to meme si tu suis camarade moko ti bino bokene biso to songa ndaku to informé donc d'abord informé biso to songa ndaku kaisaka mbongo to landa bino suku camarade akomi kuna tala kankoko c'est là histoire comme on a fait bêtise là, se tombe à commis ce sort puis macaque. Aussi mais aussi, hôtel est aussi car bon. Qu'on a quand qu'on va hôtel là gars. Comment finir bon bois coulou n'habiter, toi va coulou naté. Au camarade n'a vu surtout l'homme qui est bien, bah bêtise mais ça si. Regarde les députés. C'est bon, c'est bon. Je suis. Yo pose à la qui? Ils ont ça la passe, mais ça la mobile. Hein? Camarade, ils ont ça la passe. Andego. Nanga mo na wese bino na oki passe na motema. Mais tous en a choisi tes amusala ton dima. Donc vous comprendre que zaka ya liwa mutu bazala ki na bien ba lié ba meli na tongo likambo ezala ki te ataka ya maladi baninga babi ba yoka ki yangote. Mais na minute ya kotanga izosakei camarade yo pozala ki rolo bana biso nini. Ba ba Holanda ba yoka. Ezala ki ndenge nini. Zala mobali. Hein? Tande ki nobeta pe to ki ngana. Nayi. Kuzonga biso anga malili mbula na ndenge beta ki jour à mercredi ndoko ka mutu habité na habité na côté de ça 8e mairie na ko fana na manga mo tu sala play ba bomba tika si tomba tika si ba ba côté de ça 8e mo ba ma mikemke ba bita bale wa di palais de député et ifouini soda bimi a chargé mundu ta chargé mundu ki baniki bangi basani ni bakimi yatika li moko atumu mabo bipapanga na kuna ti honorable akiti si vite amoni masana biso abisi papa député honorable nani
aise papa libe nga na kuluna te mais papa libe tanga matika vitre mutu keleka soda na beti masasi bomoni ndenge exaucé akwei akwei kutu te mazabita kufina makasi na nzoto zala makasi continue koyebisa bato baza kolanda o continue zala makasi kolela te je suis zala mobali bani mbango bango nyonso wana na bamayadi masana akimi mbango bana 11 médecine hôpital emona bale na nzoto ti bayana bazuyenga kuna kokolanda tati pasi eleki bandeko ozomona ndenge bilenge mibali bazolela moninga na bango ezosala pasi koyokake mutu bazalaki na ye bien na makolo na ye moko ake peti hôpital maba bayoka na nsima nango aza susu en vie te exaucé ezala makasi zala mobali en tout cas ndeko ebani na ndenge nini garde corps ya député abeta civil masasi likambo yango anini bango bawelaki mwana oyo ayebiki azalaka kuluna te ekomi na niveau wana ekoma ndenge biso tokoloba comme si azali na problème na famille na biso to na bana quartier tokoloba bongo parce que yaza honorable oyo biso toreeli plus de 3 fois na quartier oyo bato koto balinga ye batambola na kombo na ye so tokolinga mabe na ye te na ye alakisi so motema mabe abandi koboma biso tia kosilisa biso soki bakonza mboka epi ntango oloba honorable bato ebele bakokoma te honorable nani lebe mopia Florent Bibi Play référence ne Flat Hotel ne dans l'avenue Victoire Bibi Play non loin ya maison communale ya Kalamu moi na ka ndé zali mbule déranger ki net classe te bazalaki à se déplacer à zonga et puis moi na ava beta massas policier aleli naza kuluna te même ça zalé kuluna est-ce que faut rebete bal na nzoto abu portant boy yaza na bana te biso totika makambo te tokolandela bakonzi bo soutenir biso parce que o asali likambo wana za conseil za lokola ancien bourgmestre ya Gombe Doli Makambo ndenge ordonnaki na policier na akende ya exécuter mission na ye même yepe atindi policier na ye batisi ko pe policier wana information boza nango asotaki mir ba policier mo na se bamoni babino moto ndenge akimila comme ça sali likambo balinga ba maîtriser ebisi ba oh mais aussi mbanga na opande du boum na masasi babanga ina bango et ça c'est vadai na mais c'est l'autre information bourgmestre honorable député Lebe azana Flat Hotel na Victoire biso pe toko sa violence te to me makambo na procédure ndenge zala ndeko pe bazala présent tango événement ekomanda ndeko ya kape ya koyebisa bao baolanda yo ndeko lilobano na kati makambo eza na nini lilobano eza na noboye likambo oyo policier Lebe asali est-ce que ça malamu ya koboma mwana aza innocent bourgmestre auti akei kuluna ebunama awa na commune oyo na quartier na biso oyo na ndenge ya kosangana te moto akufa te même si na balabala député kuluna ebunama parce que député aza voisin na bino aza na sima awa moto akufa te lelo baye koboma innocent ata kutu kuluna babomaka ye te zwaye okangi botie na makala fanda pesi ya baki de droit bazali bakosambisa ye bakoyeba eloko nini sanctionne bakopesa ye eloko ngai naloba boye bato oyo bamemaki bamambo epa Laurent Lebe naza na problème na Lebe te eza nde mort d'homme moto akufi naza te oyo naza na haine politique contre Lebe mpo nga mpe naza politicien naza moko ya INC mpo basango eke ebele na baréseaux sociaux même si na baécran bato o non tomoni olobi mabe contre papa tozo condamné nde art tosengi nde justice esala mosala nango toza na besoin bakanga policier wana basambisa ye na honorable Lebe toyeba vérité nini petit na biso babomeli ye mwana aza kuluna te po babi mwana ye moko na monoko azo témoigner ntina ndenge bakendaki ye moko na hôpital na makasi na ye moko ya mobali ya témoigner akendaki yaki 17h na moi 17h mbula ezobeta akei ye moko kuluna na quartier oyo ezalaka lisusu te kuluna esila donc tozalaka calme likambo wana epesi vraiment pasi na ndenge akosakana te eloko na kosenga na Israel Mutombo sango mokonzi nayebi ke bamakambo oyo Fachi Beton papa état de droit oyo olobaki toza na besoin tomona yango na makambo oyo policier du honorable Lebe azala
penza condamné na ba art o eleki souci na biso ya mwana mutu moko te na quartier za na esengo en plus mama ya mwana oyo akufi azalaka témoin ya honorable Elebi na ba élection utako oleka na décembre 2018 mais lelo abomisi mwana ya mama wana policier na ye. D'accord, merci beaucoup Ndeko. Donc ton rôle bakisa boye policier asali kaka exécuté parce que mutu pesaki instruction ezalaki honorable parce que ye par rôle bane tika kota to kende mais ye permettre policier na kita comme si kuluna ezala mais kuluna te bana ba beta bale ba klaxonner bana ba yoka te parce que mbula ebeta a insister atindi ye akende aboma bato yango ba beti mwana masasi parce que misusu wana ba mikime na ba ye azanga makasa okima po na émotion ya mona arme pour la toute première fois. Pour braquer moi na arme pour braquer boy. Ça va ku bang. Et attention ni d'ailleurs mabe. Donc policier a exécuté quand mais j'ai mis beko et pas honorable Lebe Flora Mupia. D'accord. Donc yango maman mona. Merci. Toko tananda kutoko tana mama ya exaucé tazi obisan soto ebi kaza sona bomo ité. Tozali équipe ya Bosolo na politiko ya Sango. Tokaki likambo apasi komela kibino. Tokaki likambo apasi komela kibino. Nde tolobaki biso pe fallait toya to compatir na makambo ekomi oyo. Mama exaucé nabi kezo sala pasi kubungisa mwana mobali na Joana. Et banaki nano ndenge nini lisolo tango baye kobetela yo. Osalaki wapi ekutaki yo na ngonga nini obande kosala nini? Ezalaki mwana avandaki abatali match. Po mwana avanda abavanda pa koko na avanda kati na fitela na koko na yazwai. Bakendaki na bango beta pleto match sili bakena badingani bakebeta pe na match. Bakebeta na bali na matonge bazoya. Koya bazoya honorable Lebe Mupia Florent. Azoya lokola ya bana ko ya bana bazobima nzela ya 7 bavia azoya biminzela 7e azoya na jeep. Bana pe bazoya 8e. Bazoya na bango lokola bayeba na bango lokote. Bana mike na sama tanga ba ndeko sakana bango bana nde basaka ba jina bango babale bazo sakana bango wana. No balebe abana ko tasuki pe pipi pare. Ne balobi ka beta pipi. Bana bazo sakana ka lwenga ko sakana wana ale. Garde corps na e akiti. Tant garde corps na akiti ale. Aebisi mwana na ngai atele. Mwana ngai na sali ninga na oleka na ngai na utina obeta play na oleka na ngai na makamba. O telema wana a charger ti mwana fuka malobi ngai zala nga kulula to ngo boma na sali nini. No rabelebe akitisi par prise na atali mwana peta nga moni lo ka ebi papa na quartier. Abi papa lebe nga na za kuluna te. Papa lebe atali mwana zui par prise azonisa matisi. Apusi mutuka na ye mwanda mbale garde wala tikalaki apeti mwana masasi ali baye kubinga bino tango babomi mwana siko na somo wana zakia hotelema abani mbanka ye moko po bani bango batu bazakani bazoka expliquer abani mbamu ka na pote na esimbia ngo ka zo kima tina hospital mweza na 14 nga koti tanga koti ala kwei kokuya kwena baninga na epe nde bayoka ki muninga zima masasi ndenge bamona ki ali babandi kolanda nde hospital kuna batali awa bi awo ezaka masasi moyeto tango exact bobo bibobi maraye bokere kanko nde basi batena mukongo ngape nazo kwa yego benga ngai muninga biso ka lupango nde tango bayoko yebisa bango basango tango ye awa bayo benga nga babi exoseni za babeti ya masasi ngape azanga pe azana 14e awa nde na bimi na kuti be baninga batena mukongo bazo bima naye altobano ke to kina hospital mo Saint-Luc to kompe ko to mettre te batali masasi eza ka munduki te awa te faut que ne ka kankoko desko nde to bima na mona tina policier te ki babi policier akimi ye député a commis sécurisé moya kokutana iso ezate lilobano na bakonzi na makambo nyonso ekomi lelo kozanga ya yo exaucé lilobano na bakonzi ezani ngali lobana ngezaka papa Fachi to mona ke ye aye la justice a solo oza la faute oza la raison donc justice est sala konga mwana ngala nyo kwami mwana ngala ebita ngazala nani yakati eviava honorable leba kati mwana nga vie donc justice ka ke sala de là on le justice est sale poto mona ebele ba kuluna bazobunda ka mais jamais babeta ba masasi oyo nga mwana za ni kuluna bunda ta kuluna ta mukolo moko te azolekana na ye pe alobi kinga azolekana na ye makambo te ozobeti mwana masasi
Et pour honorable, il y a mon rappel la carte à boîte, moutou quand il y a Monique, ma bête, moi, qui t'y fait par prise. Moi, n'a pas belle livre. La combo, on dit que ma bête à moi, on a ma sas. Ah, vous n'avez pas mon compte. Moi, je regarde dans le kita, ça que mon compte Tinda. Autorisation mon continent, et ça la maté. Et ça mon continent, la Tinda qui est. Donc, on aura belé, bien, bon, mais il y a moi, quand il fait moi, on a 20. Moi, on a autant que ça la passe, on a autant que ma papa, moi, on a autant la classe. Il y a 4 qui fait moi, on a justice est ça là. Ok. Maman Denise, t'es là, les cambois, abomelinga moi, nangai. Pas honorable lebe, vous pire Flora, abomelinga moi, nangai, âge à 16 ans. Maman Bana, ate muteme bana yo maman la biso, t'es là, les cambois, moi, nangai. Toza mutute, totika likanga na yo maman, lobelanga les cambois. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Et ça la passe, maman, on va être aux Européens mingi zate. Je dis que ça n'angoga ya passe. Ça la vraiment passe mingi. Mais merci na ndenge bino boyamba kibiso. Ndenge na ibisa kibino tozali awa nanda kwa exaucer, zali ndako exaucer a koleli, ezali ndako exaucer aliaka, alalaka, melaka. Mais lelo boy lisolo mususu ekomi kobetama ezo ça la passe. Toko keneti esika likambango esalemaki bandeko ba meme ba komema biso kuna ba lakisa biso. Puis tout le monde, tout la qui sabino pe pobiso TV za radio te et lo robomba la rata makambo ezate. To kozala transparent la rata makambo pour que auteur ya forfaiture oyo azala puni sévèrement par la loi parce que ko kata bon moyen exaucer to éviter exaucer le bien ngara zala nani ministre député le gola ndeko Florent tonani ngana bino to éviter celle DLC mais bon moyen exaucer lelo ikatani to komi ko beta lisolo ambao ndeboye tozo kene na bino esika place makambo esalemaki soki tokozwa ta moins 2 personnes ou soit mutu moko ameka koyebisa biso place wana décret biso scène ndenge esalemaki place wana ndeboye tokoconclure pour que tokutana na mikolo ezali koya ndeboye natiki bino na maboka Roubler Bamba tokende na place wana alakisa biso ba image esika place makambo esalemaki. Ndenge bozo mona na ba image awa derrière moi bana bozo beta balé ndenge pezaki mukulango bamsusu o beta balé na sambula exaucé pa utaki boye azoleka na yepe nde sika akomelaki awa nde sika tozo kende ndenge ba camarade na ye ba telemi pe awa nde sika exaucé azwaki masasi awa ne place on a telemi nde sika to perdaki exaucé mukolo ya mercredi na si ya mvula wana malgré ko senga pardon nyonso ya sengaki kolobana bango te naza kuluna te mais mato ya policier soki pe bimaki nini ngana bino to yebite o bimaki na monoko exaucé ezalaki naza kuluna te papa lebe tala mwana na yo mais nyonso wana o exaucé lobaki selon ba témoignage récit par ba témoin oculaire et bimaki nde makelele na mato nde bango bayokaki yango te nde sika tozali awa tozalaki pe na ye kuna nde sika bango bamine ya exaucé tazi azalaki awa nde sika makambo eswamaki awa sika to telemi ezo sala pasi komona bilenge mibali boyi ah zala makasi ezalaki nde awa donc ngaza juste na point na coup de balle donc temps après coup de balle au saison yatina mutuka qui oya kaka oya bwe oyo ça sur ma cesse donc ton bâton soit qui me suis pas tellement dans ma classe ni quand tu l'as donné donc une émotion na qui habite ma cesse à hôpital comme ça sur bazaki na oyo aussi moi je sais pas bazaki trop exaucé moi sur ma cesse exaucé le bosso et me bala et c'est quelque exaucé moi quoi descend oui on hôpital à 14e mois l'équipe en hôpital Boutiga Zakiane, Muna Basimbi na bango epete, deuxième hôpital, comme ya bani Basimbi bwe, boba tetanga kama sasi ki. Ka spira na ka biso na biso to bimisu prince, bamsu ba luka moto, bamsu ba simbi kaka. Ti pe to zana so benye me exaucé, otala binoma, nini pasi kapa. Alu ba bien. Ti ba comme hôpital ana, le Basimbi ba luka na mbongo liboso.
mutu bakendaki ani na mbongo te. C'est bon. C'est bon. Ndenge na yebisaki bino. Bomo exaucé katani. Exaucé lingaka koma nani? Député, ministre, président de la République. Ngana bino to ebité. C'est le Dieu le savait. Pour l'instant, exaucé n'est plus en vie. Et le Kotoko Kolobakaka, état de droit, Oyo, ils ont prôné par le chef de l'État comme cheval de bataille naïe. Tout le monde en gopé, ils ont la katia makambo Oyo, yaliwe exaucé. En tout cas, tu as implication ya batu nyonso bakoko s'impliquer dans le dossier à meurtre et exaucé pour que l'auteur ya forfait Oyo azala sévèrement puni par la loi. Et puis, na auteur, même auteur intellectuel, na auteur intellectuel à makambo Oyo, il est pas à la sévèrement puni. Parce que tu comme na air Oyo, makambo ezo kene na ndenge ilongo bani. Tu as soutenu époque kala ngana zaki député, na zaki ministre, na zaki camarade ya mutu kengani te, na minute Oyo komi, au sali mabe au répondre devant la loi. Nazalaki ngai côté, Nazalaki accompagné dans la grande équipe Nazalaki derrière la caméra, il y avait Mohamed Fazili et puis Roublin Bamba derrière la caméra. Nazalaki ngai Ordi Mobala, ndebo etosukisi awa pour le compte des magazines Bosolo la politique officielle sur terrain. To kembele bino, bola mumingi na mabota mabino, ndebo etokukuta na sima. Pour la kolakisa bino suite, il y a dossier oyo malgré ça dossier à suivre. Ndebo bola mumingi na mabota mabino. Ciao.